population sengi peneti kalaka bango mo biso na biso to boyi ba soda ba permis su ba jeune te bango patrouille qui par RT na tango patrouille na 12h patrouille na poko patrouille na butu patrouille to lembi bango tande ba bomba ba jeune ba innocent ba kulu na ba kokate bango ka ba innocent bango yango ba bomba to lembi bango etikali ka mkena biso ba basi to ndimaka 3 mois ya kovo to kota ki soda poto bomba na bango to lembi bango tande ba bombi nde na biso innocent ebi kute lokote yo soda ko eno pona ba kwiti na yo ibino ba soda bo sala patrouille bo za ka ba kwiti o ko eno ba kwiti na ba to ba seki oke bomba muto aza innocent ne loko salite ozaki na kanda to batinda ki otonde. Kanisa lisusu wapi bakozwa mbongo pona kokunda Auguste Gimbala. En tout cas, esali pasi mokolo ya lobi mercredi na 22h en avenue Masengi na coin ya Birmanie na commune ya Bumbu. Auguste Gimbala atelemaki na ye na coin kasikoye bate bayoka kaka babeta ye masasi botala ndenge ezali kobunda. Mais caméra lingala facile kitaki jeudi na tongo na libota a na avenue Landu et pas famille na e vanda ke pesi pasi tala kolela ne bazali kolela kotala mwana na bango ya mopali ya uti ko 6 classe na ista tala akufika kaboye e sali pasi na ndenga kosakana te lembi ba police auto lembi poasu na posa bonte population sengi peneti kalaka bango mo biso na biso to boyi ba soda ba permis su ba jeune te bango patrouille qui par RT na tango patrouille na 12h patrouille na poko patrouille na butu patrouille to lembi bango tande ba bomba ba jeune ba innocent ba kulu na ba kokate bango ka ba innocent bango yango ba bomba to lembi bango etikali ka mkena biso ba basi to ndimaka 3 mois ya kovo to kota ki soda poto bomba na bango to lembi bango tande ba bombi nde na biso innocent ebi kute lokote yo soda ko eno pona ba kwiti na yo ibino ba soda bo sala patrouille bo za ka ba kwiti o ko eno ba kwiti na ba to ba seki oke bomba muto aza innocent ne loko salite ozaki na kanda to batinda ki otondeni to lembi bango to lembi ba soda to préféré to tika ka biso balongo na ba suisse saison lekebele loko ba soda ba zo sala to zo mona te na yango to zali ko senga na ba konti en tout cas tala perte libota ezui bon mekanon ko landela makambu oyo ingénieur Auguste Gimbala akufika kaboye sali pasi mutawuti ko 6 classe ba parents ba bénéficiaire tane loko te balandela bayeba makambo euti wapi pasi na mote zikolo tade batiki ngai mona na ba mama oyo batondi boye na balabala noko tozali na commune ya Mongafula selon ba information ezali nde ba famille ya basoda basi ya basoda bazali kolela batiki bango libanda c'est-à-dire babimisi bango na ndaku ndenge bango moko balobi o ezali libane moko a déclarer ezali mabele na ye ezali concession na ye kukamwa bamvula na bamvula bavanda kasi basutuka baye ko deguerpi bango baleli population koto biso tozo dele siko tozo senga na mokonzi ya mboka dossier tokenda tina parquet dossier ya faux
bakonzi mingi ebele baza tuna babi dossier eza malamu te mais kokoma na juge oyo akenda po akata dossier asengi mbongo biso bapauvre tokoki opesa te alors baoyo bazaki kosama na biso bapesi mbongo apesi bango faveur ke bango nde bakoyisi biso engi na président de la république aya kotala likambo oyo awa ezalaka toujours bayaka po bavanda bayaka na bato na bapona sikoyo ekomi komi ya insécurité ntina bamilie oyo nde tosengi na mokonzi ya mboka na baservice nyonso ya leta baya batalela biso kote oyo Jean-François David o naza kolo mabele naza na société na ngai eza awa il faut bino bobima papa bayi kobimisa biso sipa bayi kobimisa biso tolalaka libanda 2 semaines na bana biloko libanda tango tobandi kosamba na bango babimisi certificat na bango ya 2010 tosani na bango après baye koluka oyo tosala échange ya badocument tango tosali échange ya badocument bakei batali document na biso ezalaki ancien document bakei kosalisa certificat na resima ya 1990 oyo eza na suka ya biso nyonso nde aussi omona wapi bato ya ndenge wana 2 certificat bazolonga balongisi bato wana batala libota nyonso eza monene awo so badegerti bango baokende wapi baprofesseur bazawa oyo mpe basa basoda bazawa bato nyonso basomba awa totosenga na commune ya Mongafula awa bingimestre asala makasi po toza lopango moko 2 personnes 3 personnes bato mosusu baobima toyebi bango te en tout cas bingimestre aya asala makasi tozwa décision ya suka tala bakondie bokota na likambu oyo parce que congolais il faut vivre librement na mabele na ye match à suivre wo kotonga nanga te nalinga comportement ote nalinga biloko te biso bakinoise tobanga esu te omwana mobali mosusu obima na ebo oyeba ta ndako oyo abimeli te bisika nini alalaka te nayebi te ntango yo omonaka nayebi te arrive mpe okuti jeune fille mobe lelo oleki naza omarie bato baolanda nga baomona naza omarie nga na célibataire te napesi mwasi nanga mbote place azali mama bana donc bana basi ndenge tozoloba nayebi sio ya bien baza mokie une grande partie bapeti ebele bakomana bango obula d'abord nelateli kaka ya mwana mwasi nde place masolo ezobanda nzoto ya mwasi eza sacré nzoto ya mwasi eza sacré ata eloko ofele esengaka critère mama eloko ofele esengaka critère osali eloko nini mpo moto wana peso $30,000 osali eloko nini mpo bapeso $20,000 lelo même na Kinshasa soko violer mwana mwasi obika yo moza na motema mabe po baboro basoldat yango tellement na niveau moko boye soko violer yo ndoza mabe ça dit facilité biso totanga na lycée à l'époque bon basoldat ndeni papa na raisa nazo bisa na tene de la Gombe pour mon soutien ya mwana mwasi pendant que j'étais étudiant à la télé de la Gombe modernisation papa mais yango nazo bisa yo même biso wapi pour mon soutien ya mwana mwasi faut la mbule beti lycée na police soutien ne kangami ne lambe dessiné sengo na oka yangwana et là babilo mususu anomona ngo na kati ya basine babi place batalaka film makambo mabe mais lelo ndenge bundumbe comme la Kinshasa ça dit même okena ndako nganga so nganga pesi yo mobeko ke na nzela komona kaleso basité même okufa na ndako nganga po mwana nganga patiki kaleso libanda zali makambo za tellement ya kobeba na Kinshasa on ne sait pas expliquer de choses ngana ebiso ka ba para basali musala na bango mais nous avons 5 différents milieux qui influencent éducation ya mutu tozana ndako bana babeba na ndako to bakobonga na ndako na TV bato babongaka bakoki pe kobeba toza na école ou campus place tokokoloba na ba milieu universitaire tozali na balabala ou bien commune place mutaza ko vivre et influencer toza pe na église po bato musu ba ya bien bagenda pe kobeba na église donc pour te dire que la femme doit prendre conscience que azali espoir ya mboka lobi moi si azali valeur tu t'imagines que à part Jésus oya kufa pona batune kulusu moi si ndazwaka risque moi si azwaka pena risque zemi pendant 9 mois pour lobi abota mutu la femme c'est quelque chose de précieuse asa mutu futo pesa valeur mais moi si yemoko a ko ba valeur wana te donc ba petite na biso ebele bozo mona lelo na République démocratique du Congo au-delà ya makambo nzala est-ce que batuni zo pona nzala bakomi ba chele non est-ce que batuni zo pona nzala bakomi ba kuluna non moi je pense que ça problème il y a détermination na volonté mais bana basi ba lekisi parce que okuta na mwana mwasi lelo pour terminer là-bas okuta na mwana mwasi lelo bolingani nga lelo do ma deswa semeki zelanga 30 minutes ebeli pondwa caoutchouc
pondo à caoutchouc nazo biso pondo à caoutchouc c'est-à-dire pondo à caoutchouc na ba 20 minutes bato aussi balé na bango niveau ya pété wana eleki beaucoup de moi so simia na nzoto babi vous a pression vous a chaud hein vous a chaud ça yo tsoko bayango yemo ça la kioko ko bayango ça dit jour aussi il s'après les repas Jésus sanala ça dit ba petit bango moko lelo ba komi ko lata ba ji papa manase eloko ezate ba be bango bergino longoli poso bala moko li bango ne ba faciliter ba place pardon je veux finir au gana lemba au kuta action chel au beti de kuba bakiseli okumoko tala niveau donc para juma muso bimikuna lemba na lobi na yo kende na checho kuta action chel ba chepe na ban au beti de kuba bakiseli okumoko tala niveau masulu pona ko yebisa yo ke soki nzamba alimbisi génération oyo azwa Sodome na Gomorrah senga bango pardon Ivoka et ça peut ça Oseka mais quelque part ça fait mal et ça me fait honte de voir de femmes niveau nini to komi toujours ba au 50-50 na habité dans un sous-broto papa Israël est-ce que penza par rapport il y a thème on a 50 sur 50 wana